Mbote na bino nyonso bandeko balandi masolo ya kin kaka nde tozalaka wana po na bino tolingaka toujours komemela bino oyo ezali ba information ya makambo nyonso elekaka na kin awa deja fo boyeba ke église c'est mode pe oyo ezali moko ya ba église minene na kati ya ville province de Kinshasa awa et organisaki séminaire moko ya ba maman toute une semaine donc ba maman bazalaki wana pona kobondela ba maman bazalaki wana pona koluka ko invoquer présence ya Nzambe na bavi na bango pona koluka Nzambe pa kota ba problème na bango ndenge penza akota ba problème ya maître Nelly Mwinga mamoka boboto Nzambe ndenge akota penza ba problème ya Patricia Lelo Pukuta lolenge moko pe ba maman ya Semode ba sepelaki penza ba mema biso penza mabondeli pendant toute une semaine mais na ba activité ya bongo ba travailler kaka bango moti. Vous allez remarquer peut-être la présence, il y a des images autres, Zolabino, bah yambela ki biso penda mama Godé Bondembe na louange, ameka ki un peu coédifié, biso na banzembo na nyonso ya molimo, banzembo nyonso abete la rabiso. Tous on a un élément et puis à tout de suite.
Yes!
biloko boye sepelisaka mingi Bosco balobi Bosco donc place azali penza leli yango fort pas sepeli sepelisaka mingi lisusu ba oyo balandaka www.info16.com nebi ke boze belé na site na biso kaka nde toyebisaka bino bomesana na biso po tobandaka tokolati donc bo mingi bo s'abonnera na site parce que na kati site oyo www.info16.com na mingi chaîne na bino bolingaka mingi info16 na kati YouTube. Vous allez découvrir plusieurs choses. Et déjà, Nzembo OSP, frère Richard Madeka, pourquoi pas Mami Pukuta, Timothée Pukuta, Myriana Pukuta, Jolina Tambo et Delphine Douboula. Pourquoi pas mon beau-frère Chris Kunku, papa na Christella Kunku, na Blancing Kunku, en tout cas, pour nanité na bandeko nyoso bazolanda biso. Frère Richard Madeka, donc yemo kwa zaner alandara ba kamba boya ba kaprenza biloko esungaka biso mingi basali ya Nzambe tozongaka toujours na kati ya o ezali présence ya Nzambe ngo toyebaka ndeni pe tosalela ye. En tout cas, ça fait énormément plaisir aussi à tous les branchés ya Info 16 bo s'abonner mingi bo s'abonner car ne nefsaki bino biso tozawa na pona bino donc ceux qui bino bo s'abonner biso pe to évoluer. Rebecca Bilendo o azaki penza lelo na donc je suis là pour vous na ba information nyonso masolo nyonso ko beta na Kinshasa je suis là pour nous remettre la bino ba o ezali ba information ezo peser déjà na ba maman nyonso c'est mode na pesi bino ba mbote bino ba bali banda mboka bolandaka Info 16 pourquoi pas na moto penza memeli biso ba image kitoko yo epchi kama donc merci à toi et pourquoi pas na maman Tiffany Yemoko, donc pourquoi pas na maman Pasteur Senda, donc maman Pasteur Senda et à tout le monde qui nous regarde déjà na tikibino susu na kati kaka elenga masolo ya kini membala si matobeta masolo ki toko makasi. Says